Bonsoir Yaya. Message moukié. Ya Jennifer Yaza. Papa on dit matin. Ya Jennifer Yaza wapi? À l'hôpital. Jennifer Yaza wapi? À l'hôpital. À Belini. Non, tension de ça. Motema. D'accord. La bonne à Salioni. Pour comme des oyoko. La bonne à Salioni. Non, ça, montage, nous avons un montage. La bonne, le va de imite dem pour 4 mois, non aussi, mais la bonne à Salioni. Non, ça, montage, à bateau. La bonne à Salioni. Non, les lots dans la Moussala, bon, on est dans la reine à mon abis, où il travaille là-bas à côté. Bon, c'est là, Gianni Faz na hôpital, hein? Lelo, à l'hôpital. Pompier, à Rosoy Nandaku, la bonne au manco la brune. Toké qui n'a l'oba yaya. Non, bon, ici, dans le cas, Caillou n'a quitté, nous avons ça la côté, on a réabis, n'a quitté, n'a pas de n'a pas de bis, n'a pas. Après, il y a mon inaouté, je crois que mes années à 8h30. Parce que à toi, tu vas à l'école directement, à gare, là-bas, à côté de la gare, parce que nous avons bis, à la gare, là-bas. Comme la ville. L'école, comme la ville. Voilà. Alors, à mon inga, nous avons la bis, moi, il y a un caméra, un téléphone, à qui a formulé, avant de faire un aïe. A finger point nini? A finger point la brain. Non, quand nous faisons ça, il y a donc on va habiter de maman na yo, bon aboye yo, mbala na leki yo, balina ina on a jani na yo côté là on a bon on a fini à côté même na voir ma parce que mon inga on va vulgaire na kati ya ba télévision parce que je dois parents éducatif le toko ba bloc on fait nga mon a pété déjà ma sur éducatif déjà donc on va ça bloc donc elle a tout fait, elle a filmé yemoko a benga filmé alors a filmé a fini na mbala mon na kati ya a filmé yo. Pour ça, quelle émission de Fonda qui vient Gianni Fay, c'est ça, non? Mais émission, on a la salle qui c'est normal parce qu'il n'a pas bien montoyé Gianni pour le grand apôtre. Même si mon va éviter parce qu'il y a Kouta Bissou. Madame Soussou, moi, le bango exact, Azali Mama Bana, à Kouta de Bissou Awa. Et nous, comment t'as comment, Madame Soussou n'a pas raison pour le bango. Mais ce que nous tinanga, et ce qui makambo na salami ou kansa salami comme ça na koya school to ba ndenge ya komela kipoto. D'accord. Et makambo ne comme journal lelo ya jena na benga yo ya téléphone té. Ah oui, ya to benga mi tenga na musala après na mi téléphone non na zaki na l'hôpital la mise à la Fontaine voilà. On a après na profiter la petite conseil mbala moko la petite pardon rapport ya moi to sala. Tout ça a besoin de l'interview de défendre cause pour te yebi na papa le compte besoin de internet pour tout monde makambo délai na ba ki on peut de l'émission là na bité ya général parfait pour nous c'est aller moko et sili o ya ngana na bino so bo tra bo yebi il so 13 ans le quoi ya pamba o ya sali na ndako c'est tout voilà donc on va le payer moi c'est pas les qui ça on va le payer et il a comme on va dire moi c'est c'est tout. Donc, donc juste un montage à l'autre mais juste quand le quoi ça surtout un style qui a bana ya muntu maman ce n'est pas bon. Non, d'accord, on bien aussi. Bande ko bana mama ya Gianni Fay na bino moteme betiye apike na kata ndako abali ko benga mwa mbala komba kinal abengi kinal oza mutu oyo aza parmi ba comédien oyo na kata France na kata Paris ceux qui la brine abwaki ye libanda les seules personnes ou un ou trois ceux qui Gianni abengi ye pas parmi ceux qui téléphone Gianni atomoli téléphone abenga ape kinal azora Gianni Fay 2 jours 3 jours 4 jours alali se na ndako soki la brine abwaki na balabala soki la brine abwaki libanda makambo ngindi ayeko éclaircir ayeko défendre lelo boyoki bino moko ndenge alobi na monoko ne parce que tout na koloba ngo te tout na kotenir ba question parce que ya koloba eza tellement ebele tellement ba chose cachée eza ebele o la brine ye moko alingi amisambusa alingi s'expose na kata réseaux sociaux ta ba chaîne na bino Gianni soko azwi mukanda lelo akimi esalanga bien makasi elo nazelaka na vie nanga Gianni akimanga peut-être ko arranger nga na ovanda kimia na kwena nga na bana nanga
soka zwi mukanda kimi eza mu makambo te esala nga bien makasi poko longwa na pembe na nga peut-être éliminer ba problème po na nga Jani soka zwi mukanda kimi abengisi soki mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bande wonanga boza basi lokola nga bolingi nini oh botelemela nga boye bolata nga na nzoto est-ce que makambo vienga dio sakende koloba kuna nga na yebi ata mutuna makolo nasali bino nini ngo boli bolata nga na nzoto boye la brune batanga ki bakomba batebele lokwa ka ngai ka nde mutu nazaka victime ya nyoso bolati kanga lelo na otika message mnyoso okota na groupe nanga yoka bien Jani Fai ona botane bana misato ata zwi mukanda lelo kiminga eko arranger vie na nga makasi elo na zelaka na vie yango wana mengai siko pona bengane na ndako na nga na obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu na koyebisa bino pino bokalisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na be émission te batu bakanisa ko aneti nga nazobanga ko loba na linga te mkonga na funga mnonga na loba ebela batu bofanda mama okimia information na opasser lelo naza kata Elbring TV na chaîne nanga Jani Fai soka zwi mukanda na pesa bino réponse po batu ba bengi nga peut-être bino boye bara bino logo te ngam ko non vana kit na ba Jani Fai soka zwi mukanda lelo kande bo loba wana soka kiminga elongola nga la brinité e ko zonda kuna nga ya HLM ba pesa nga na ozongisa ngote na préfecture musala na nga ndenge na osala boye boye longola nga musala te échanger nga na eloko te au moins kutu so Jani Fai azwi mukanda ke esala nga bien makasi po na ozala kimia na se débarrasser na ba bêtises nyonso o nga na mikotisa bana ovana na ba problème bola tinga na nzoto be poani bande boza basi botika nga tranquille vinga dio sa loba ki makambo wana tanga ba information na opesa bino lelo na tiki na chaîne na ngai awa boyeba kango Jani Fai soka zwi mukanda nde bosale émission nde bo Emilia kombo nanga et libérer vie nanga makati pe na ozala très bien et ça la nga belo na zela na vie pe ka yango wana peut-être bino nde bo zongo grave nga pona nga ya grave te nga pona nga eloko sikizala te pona yebi nde ba bisombela konga na yebi nde ba milesa na yebi nde ba milesa yebi nde ba kenda musala elo ni obino boyo la tanga boyo la tanga na makasi boy na moment mo na olekisa no très difficile pona vie nanga na koyo obeta vie nanga te pona ndo esa batinyo so naza moment moy ya bien te ya concentration ya prière bola tinga be na nzoto so botali benga lukila batu makambo tenga na finga batu te bokanga makana ngaka ngai Jani Fai ngati na yaka boy na poto Jani mtaya obota nanga bozi esko funa bandoloba Jani nda ya obota nanga nga luka Jani te na luka Jani te pona bota na ye na kanga kai makasi te yenda ya obota nanga aya pa na ngai aya lukanga donc voilà naza mwana batu naza pe na vie nanga na bana nanga boko vonda ka be bolati nga na nzoto Jani asoka zwi mukanda ko kima asola kana mwasi mususu bongo soka solo lianga ni bido boyebi comportement na ngate bolinga pe na ndovana kiti na bado pesa bino verification tala kutu boy tala boy so boza procès information ngande muna opesa bino be info soka zwi mukanda lelo akeya bali mwasi soka bengisi mwasi na poto bonga dande na poto ya bengisa ngati siko ya sikani ngane na obengane na ndako na te yenda obima otikanga peut-être pour bomona nga na loba te nga sala nga fia loba te za genre na ngati na oyo vanda te na ovana sija Jani te e okanga na nzoto bongo lelo siko so azwi mukanda ngake mobile msani nga bala nga mona nga na banda ko lela mobile internet nga za nga mtabaja wana te bokola tanga nzoto be bolati nga na nzoto bokanga mina ngai likamni bande ko nanga boza poto boza basi bwana bana boyebi via poto ndele kana bokoti nga tranquille te so boza posa Jani bosuye ye wana botikinga ka tranquille poka na bota na Jani ona memanga mbuni oso o boza ba mabe bo no tela vraiment be na normal be nga tumbola na nga mutu te na finga rapete na vanda kana kwena nga me bo vanda boye bolati muninga bo boye bolati muninga eza nini problème ni na bino na ngai boko kolenga la pete lelo pana yebisi bino vérité soki Jani azwi mukanda kande boloba akokima nga akima na yakende na ye ekozala libération pour na vie nanga ekozala libération pour na famille nanga pour buzo beleki
ata yo moko Sarah Zakando nalobaka na ngai te natumbolaka na nga mutu te na finga ma na internet ngalela lobi makamule elatinga jani soka zimukanda mais soko kimi kute range nga makasi eloko nga na zela na vina nga nde yango wana nda bizwa pe mukanda ngo pela nzamba pambole bima ka ndenge boziba info kya zolo na mwasi mso na Kishasa mwasi wana pa ya pe poto ya ko vivre oya yenga pe nazala libéré. C'est quoi les problèmes de konanga mwasi tika nga kimia yaya hein na tumbola ka batu te na finga kana ngai te butika nga pe na vana na okimia na sala pe vina nga l'aise jani soko zimukanda kiminga ya sikezate eloko moko te kolongola nga la brine je suis naza boende naza beso bomoninga kutu na mama bana misato batu msuku tu bandima te même na msala batu bandima te na bota bana misato siko soki ya zimukanda zo kima solana mwasi na kelika Olanda nga sola kana mwasi msu na Kongo ya webi nda kolala te ko moyebe sika maitanga kezati peut-être kombo ka ndiza makasi na lina nga oloba te botika nga kimia na vanda na ndingi nanga mwasi msu na Kongo bolika nga pe na fana na kichi na bandoloba eloko moko kutu ya sikeza na ngote na vandi pona kede nga na vanda na kiti te pona lela na ko beta lisolo mobali boy na boy nga la beta kana nga masolo wana te nga la beta masolo mbongo soka zimukanda nde bolo babo bosunga nga va makasi akende nani esala nga pa na nga bien pe bo mona nga na changer te pe na ko masuki toko eza do na ebine na ko mate botika nga bokolenga la peko makamanga de balaye kuna batangi bakombo batu nyonso boye bolati ka la brine oh na sali bino eloko te na tumboli pe mutu te na fingi pe mutu te yaya likamu nini nazwa kiti na vanda batu bazobenga nga na oto na problème te to swana te to wolele eloko te molatanga na nzoto finga nga na bandenge nyonso o banda ko finga nga na bandenge nyonso finga nga na bandenge nyonso na kosola na nga te na fanda na nga na tay na nga abino boza monopole na bino boza na succès na bino boza ba internet na bino batu balanda ka bino na finga ko pete siko boza na problème ni na nga yaya o mona ka moninga mwasi bo afane kiti eso na ba problème moya sérieux na famille emso na zo belisa mutu o yebite tuka liboso finga nga tuka liboso saelanga émission zo finga nga na za na se ba problème o finga nga ka so na ba problème likamni na nga de ko mwasi na yebisio le l'information joa na ota image o copier tia réponse à la brine jani soka zoom kanda lelo eko edenga eko yedenga makasi jani so azu mukanda eko yedenga abimi pake ya tikinga na sali via kifani sel na bana nanga ngana kanga kaite yinda kanga mananga ngana kanga kaite bosala nga lokwa mwasi mo elongi mabe mwasi mo kaza bien te lokola mama moko mukolo lokola ngai soki ndiki ni moi jeune fille pena boye lokola bino kaka boyaya na telebi pe na lati boye otali po kumisi nzamba muninga na nga mwasi paza mwa sava bani makambeleka ndeko boye si nga problème nini vraiment ndeko na ngai na pesi yo yango na tiena Elbrin TV batu ba partager jani soka zimganda lelo akiminga eko ranger ngai poso loba parce que na moni trop c'est trop na lembi na mutu na zape mutu na ko fanda ti batu bandi ko benga ngai bazo benga ngana yaka na internet na bino bosala ba mama na bino na yaka na nga même pas na finga ati na yaka na sei ba délire na nga na chaîne na nga na zongi na nga na kinavani mais soki bosi bolatinga ka botika nga kimia pardon botika nga kimia pardon azwaka mukanda sola kana mwasa na Kishasa kimia pardon azwaka mukanda sola kana mwasa na Kishasa yenda ko yeba ngande na zabe na minicho peut-être yeba no vina ngate na wow moko na za poser moso yepa na ngoganga za poser moso yepa na ngoganga na ko invite pa na ngoyo bite muninga mwasi penda bundaka na ko invite pa na ngoyo bite muninga mwasi penda bundaka bosiko so jane kia olongolanga nini auke na libele na ngato auke na lisu na ngauke na nini ngade munoza kutunde libéré vraiment trop c'est trop na lembi vraiment tabino mo batu nyonso bosala be mission na YouTube hôtel ngana likambo ba mutu azati oyoki tango babanjo sala live kuna ba ofinga nga na makambo na ebeli mutu na makolo te tango na pesi réponse ko bokomisanga pula bokomisanga mama mobimba koko nga mutu na bala mobali na zo mobali na jena mona uta mobali na Afrique na ya na ye
boyibo comme ça on quoi zoba mobile quoi kizengo quoi victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune on a pesi réponse oyo finga bozo yebe na commentaire au fio toto e bazo finga kuna boyo kate boke bana bino ya boni bo sakana batu beko bino bo kasete ke batu ofanda kinya te erne so bo sela batu bala izalo kuta erne so sela batu bala